diama Gisele Umba Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Elong ya mama na Yesu Gisele ya mama na Yesu Gisele mwana malamu na bwana rangolo Diama noir Souvez diamant noir. Mec d'ici, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, diamant noir. Bonne santé na yo. Oui, santé nanga eza bien, biso to tunande santé ya yo ya komba ya voilà. Santé nanga eza bien par gande bolinga na kufa mais bato bambeli ba champagne na bangi komi ba mai, ba lo. Ba logo. Bato niama, oui bato niama. Bato niama ba chimbombulu. Chimbombombo. Ba melaki ba champagne, les hommes animaux. Les hommes et les femmes animaux. Ils ont ouvert leur champagne. Voilà, c'est les îles au Népli. Il s'est éteint. Voilà, à fin de compte, j'étais en vie, moi. Je suis en vie toujours. Mais, mec, d'ici, nga pe na mona ki yo kufi o la mo ki o tinde nga message après o rekufa ki bona comprendre ki angote. Donc, on a kufi, yo ta mona nga na kufi. Na lamuki, na rekufi susu. Hein? Yo ngi matanga ngo ezaki wa. Mais nga ngi matanga te yo. Bon funérailles na ezaki wa. Nga moni ozalaki na morgue pour na yebi ke yo fo be makabe caméra na morgue bien sûr faut va ki na zala mais bon mona na kene digar na morgue na caméra na la net azoto na ba question na morgue kuna ton na ki ne pas na kufa kitema non za lokuta na kufa wapi na ko kufela pe nini nani akobomanga à part ye moko nzamba zo molimo na biso peut-être les se pe na komba po Combien comme orchestre. Yo quand combien là. Merci Babilandi na biso donc wana poto banda vraiment émission na moi ambiance ya mec d'ici to yambie lelo parce que ba congolais surtout na monde esika bolanda biso bo vanda vraiment ndé bo fanda pona Holanda mo. Ba vanda suis ba yo la vérité. Bolanda vérité ya combat o botuni combat ezokufa to ekufi mec d'ici a yebisa biso. Tobandi mec d'ici maman 2018 ango yo le 2018 combat ekufi pourquoi le bepani combat ego kufaka jamais combat za le roi libota la famille il y a un père il y a une mère dans le combat mère nabiso eza Congo père nabiso eza patrie vous comprenez. Mère eza Congo, père ne c'est la patrie. Tata la bino tata mdaliboma. Tata la bino ata azana défaut. Tata la bino ata alango ramasanga ba wolola. Tata la alangwe. Aza père na biso so moni na nzela bazo ba mababa be bazo wolola et salo motema passe au sani au défendre. Et puis la kati ya libota. Na kati ya libota foye bango très bien. Na kati ya libota. Nde balobaka ke ba mama na papa baboti bana. Mais ma beauté mitema. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Diamant noir, maman Gisèle. Combat et kokufa ka jamais. Pour bisotem de banda combat. Bato banda combat. Papa Emery Patrice Lumumba. Ban Chouadi Fikimbangu. Bana Mvuluzi. Ba mama Kimpa Vita. Ba mavakala Mambala. Batuana babanda combat. Combien ko kufa te? Biso pas après biso, ndeto sabo combien ko continuer. Parce que combat je continue, bino quand ça combattre de bunda boy combat. Nous tu na plateforme na ye. Makambo songolo pakala lobi ngana Holanda makambo songolo pakala lobi te. Ngana Holanda combat o ngana zokende po na nzela na ngai na trajectoire na ngana ape na batu mo obiso de bunda bolo moko. Pour biso to ba combattant ya batu tout. Netinga na ya combattant ya moto. Tout le monde qui s'appelle combattant, tout le monde qui se prétend que résistant, n'a pas pour lui. Vous comprenez? N'a pas manière de
te na ba manière nyonso soki komo bebisa musala eza nini soki komo bebisa musala sikoyo wa ba ngobe yango ke eza choix multiple principe de la nature o nzamba pesa biso na mokili principe de la nature c'est quoi ou osa combattant ou osa anti-combattant c'est qu'on appelle collabo donc so osa combattant osa na ba plateforme na ona ba idée na yo ye nango ndengo bundelaka tango osa na langage moko na biso ndene toloba ke tous les combattants on a besoin une seule même langage. Si on a un langage que Kabila dégage, Kabila doit mourir, Kabila doit disparaître. Là, c'est là où je vais vous dire que non, c'est un combattant. Un combattant qui te dit que non, voilà, moi je suis un combattant, je pars de temps en temps à Kinshasa. Non, il n'est pas un combattant, il est privilégié. Quand il descend à l'aéroport de Njil, on ne le contrôle même pas. Il y a l'ANER là, l'ANER. Il y a des gens qui disent que non, voilà, je suis un combattant. Son combat, c'est quoi? Son combat maintenant, c'est pour toujours dénoncer des biens mal acquis ou des malfaisances que nos frères et sœurs congolais, les traîtres congolais qu'ils font. Mais il y a aussi des occupants qui sont là-bas. Ils dénoncent jamais leurs actes. Par exemple, vous avez déjà vu Ndeko Eliezer. Oh, Ndeko Eliezer a bondé la peuple. Congolais font la mise. Abundelaka peuple bona peuple ni abundela makambo zoa sala kuna sala obela ba scandale rubero sala kuna ba ruguiza na ba Janet ba sala ba scandale bango bazo sala ba scandale kanamba sala ya lobela ngo alobela ngo te c'est pour ça aza privilégié ko leka na aéroport simplement passoir aleki akei ba mbongo ya zo tonga ba immeuble azui et puis azaka ye moko te. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Lelo mec d'ici, mais les problèmes est na combat. Tout le monde est collabo. Pour na bino ba combattant oyo bozo kende kinte o bozo bundate bozo lobaka boza ba vidéo ba lobi tout le monde est collabo. Maman. O no kenda ko. Maman na tous à la sérieux. Tous à la sérieux et puis il y a des gens qui te répondent avec les réserves. Moi je réponds pas avec les réserves. Je suis là pour conscientiser les peuples. Pour conscientiser les peuples, il faut parler de la vérité, rien que la vérité. Oui. Moi, j'ai changé déjà la manière dont je vais répondre les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Voilà. Et vous, quand même, vous êtes je suis là devant vous, à côté de moi, vous me posez des questions, je vais te répondre correctement, dans la vérité. Bien sûr. Maman, au moins, ngana autoloba excusez-moi pas mzuba tindingi loko na liso wa pour bado meganga partout bakorate dosale maman tu obité que tout le monde a collaboré pour te faire voir que tout le monde n'est pas collaboré, mais il y a aussi des gens qui travaillent avec le gouvernement de l'occupant illégitime, avec les cons des présidents là, soit des présidents illégitimes hors mandat. Batavana ba ibele bazana balinga aete et comme mon monte Zakari a changé maloba Zakari on a changé maloba est-ce que bisom de tidia lo maloba wan so za na moye tia maloba ngo bo mona nde mukile to bongwa to tiango nyoso tuo Zakari na zo lo babongo après ba mikala na musu ba na poto le poto beba na mona muta poto na karaba na pese valer na Kisasa le to mona ba ninga na ba chroniqueur pona nzala pona fainéantisme. Tu habites en Europe, plus précisément en France, là où il y a des travail. Tu ne veux pas travailler. Même un petit... Au moment où on a félicité Rabino, on a félicité Rabedino, Image, on a félicité Edgar, on a Lanette, Adi Londolé. Adi Londolé, c'est un mec à respecter. Les célèbres. Les célèbres, on a péché au mot de Psychazali. On a un combattant DJ. On a un combattant dans un métier. Au moins un niveau à basser sa moto. Combattant DJ. Ben oui, j'accepte, je suis DJ. Tu vois pas, j'ai des casques. J'ai des casques professionnels. Vous comprenez? Donc, pour te dire que Batonzala, j'espère qu'à part Moussala, il y a conscientisé le peuple, il y a fait sa information, il y a ma campo au beau vent d'arrêter. Au contraire, il y a des places de vendre, des place au awa.
na plateau na ye pas Edgar afuta là yo pas futa là on est là on na bon combien ba futa bino bo pesa biso ko ba tout ba collabo ba collabo ba biye bana na ndenge collabo ye bana na bizaleli na ye collabo ye bana na ye flatterie na ye collabo aye bana na maloba na etelemeli na etamboleli na ye bo ye ba collabo ya lo ngana omona wabu na kolo bateke na omoni diamant noir azandokia na oye ba onde ni soando na oye ba ona comportement na ona bizaleli na yo ndoko zo tambolela yote ndokia ka ndokia mais mutu na moyo moni mutu malamu santo kinda église mais il t'a lié famille mba aussi ça mais kasi ngana ngwana batu musu bazana ba famille neto mona nga attaque mise ba mise bele bazo lié famille na bango bazalia ba mise collabo ebele bazo lié ba famille na bango na ya quand même bato bazo sanga teka pona kolanda bango ko kumisa bango betela bango maboko mise muso ko mona ebo mise orgueilleux teti donc akola na éducation de base ti po biso afinga biso ya finga ka bato ngala finga batela lo banga vérité parce que na Congo biso na communauté na so ba congolais soki ozo ba vérité ndeko mo finga bato soko ozo ba vérité ko mo finga bato donc o ezalongo anormal pas na so ba congolais comme normal on a mise mo mwindu yo za mwindu mais na mona ba mise ya mwindu na ebisio te oza mwindu yo za mwindu donc oza kudu mwindu te oza chocolat na fingi pe bata mwindu te mais na mona mutu muso mona musicien o ba benga bina ke donc banda musique na orchestre ya bana obeta na lobi na wakombo te memura ko chantembe na loba ko mona mwindu mutu ya munene ozo mpana neti brick yemo ayebi na zo finga te na zo loba na o décrire orgueilleux, il se comporte pas bien, donc je sais pas si attends à la classe il a yébité. Mais tant aux na kin, aux ya aw, aux na kin, aux ya aw. Bandeko ba na kin wala autre baba beta raté, ba na kin. Ba ya raté, ba beta raté. Ozo pas. Si ko mec d'ici ba beta raté bandeko na biso. Bandeko neti ya yo moko mec d'ici, o ba na kin, o benga ba kolabo. Ngana sanga réponse te maman ko zo réponse na. Nga soza ndeko na ngosala neti na osala neti na l'état l'état na non état osala na l'état illégitime ba osala pas ba médiocre mbala mo je te prends médiocre à moins que on peut sanga ba information na bango voilà donc suba on a yebisi ok batu musuba ba osala na ba médiocre ba na ba collaborer ba to se pena pe mangamo yo le kana mboka te baza mécontent vous comprenez réponse ta solution yo quand ngande na bona sang ndeko mota travailler kana ba na bela bandeko musu peta musu élargi na tamsu na ebina ba ponga za ngane na za bona espoir ya mabete na wala ki leadership te soki ba otala ba pango bato na Kinshasa po biso na lupango na Kinshasa za asute na za ngo sute na dobundela mboka jusqu'à la renaissance de la nouvelle république ndito ozonga na mboka wana poza mboka na biso tokoya tokokoma tokokonza za mboka na biso ozo comprendre donc ngai nde naza boye na apela bande osu ba travailler rapé wana o peta msu na ibime na bosa na ce sont des médiocres à moins que après ça biso de formation qu'est-ce qui se passe ozo comprendre nga mutu to abundela ka Congo mutu tout aza combattant aza ndeko na nga à moins que comme anti-combattant. Vous comprenez? Par exemple, il y a un combat. Il y a un peuple, il y a une nation. Par exemple, le bamoni on a mutumoko a accompagné par occupant. Pour pas konza baba boma bana Congo. Mais il y a pas de ça. Information. Ah, wana siko aza anti-combattant. Mais aux informations des information na ba oyo bazaka kuna parce que ngala kama batango biso tout ça la trajectoire moto dans ba langage moko voilà kanambe il doit partir kanambe fois longwa kanambe bona boy to lobango mais en même temps mutango pe pas lobango mais non comme surprise au monde ka ba ko mutambula na mutu mo sala o viena o bona boy mutu wana est-ce que bino mo pe bota aza mutu malamu mutu malamu te parce que yebina niye mo te walingi po na mukili ntango nzamba sali biso atse biso na planète terre na mukili fo yeba objectif na yo ozo mpana
faut yeba objectif na faut ba rôle na yo oyo ko sala so so ba rôle te wana komi mutu nyama obi mutu nyama mutu nyama azali mutu oyo ata kizengi po na mukiri nzamba sala biso na ndenge na ndenge omona kaka mutu aliboma na kisato no mona bata maboma moi mutali boma dolia na fulu comprendre mona bizarre mutali boma ganga ka longola bile matika mutakala tamso biso na mutali boma moi no za côté na biso na njili comme les mongols ya tambola kana kaleso akosukola pe na propre ba pese bila mais ya linka kaleso ozo pas alors sikoyo mutali boma abata maboma tato na poto ato ko mona bata maboma bana bandenge bele mutali boma mona tamsu mayele le ka docteur mo ya akom mutali boma yo mona mutu mo basaki makamwa la kisaki président de la république monduki na babomi ete bazuye babi ata mutu esala to ba memie pa ba psychiatre oza comprendre mais biso batama boma oya ba congolais neto yo tuna ba jara ba ya ba combattant mususu oazo bengo combattant menga na benga ba anti combattant oza comprendre pour anti combattant wa bana olaksade yake ye alingine maka na biso de alingine maka mboke bongote na Congo azo kumsane ba kanambe wana kutokopese valeur ke kolega yo muto bana ofinga kanambe aloko motambula suna bato na ye tokopese valeur balobi vaut mieux oyeba ennemi na yo tout de suite mais oyeba traite dala nalobi ennemi muninga pardon muninga ya ennemi na muninga ennemi na yo muninga na ote l'ennemi de mon proche aussi. L'ami de mon ennemi. Moninga na ya ennemi na yo. Oui. Aza moninga na ota moninga ennemi na yo. Si on passe le canal ba salo fo. Vous comprenez? Alors yo pe propre ami na yo. Azali ami ya ennemi na yo ti. Faut comprendre makam toujours lo ba mukile. Vous comprenez? Soko moni mutu wazo mi benga combattant résistant. Mais atambula kana mutu moko bo batambula kana batu wana. Faut barrer faut que longola embala mo po ya ayebine loko sate zoba pero ba benga logoré vous comprenez asa zoba mutu nyama donc homme animal mais mec d'ici voilà. Le Siko 2018 merci vraiment Corné Makani ndenge botala biso et Ricky Nemiala Ricky Nemiala Ricky comprendre gaba ndenge zala vraiment merci mec d'ici 2018 en oyo bino ba combattant tomoni lokola makama machine evandi na kini mais bozolo baloba vraiment te tozwe bate bolembisi to bozoze ananu ti machine yango ekoma na niveau nini po bino bobanda siko ko réagir ke tolingi machine wana te bolingi yango te. Merci maman moni lelo ngala ngoma loba avec prudence avec sagesse donc quand je parle je vais tourner ma langue cette fois et je réfléchis bien c'est pas pour rien. Les gens ont une formation de sciences politiques. Il y a machine à tricher. Et ça machine à voter, c'est ça machine à tricher. Moi, on a besoin de nous zawana, maman. Tu as une carte d'identité. Mais tous ces gens-là, Moutounet Nanga, Corneille Nanga, en tant que président CENI. Mais qu'est-ce qu'il attendait depuis tout ce temps pour aller chercher les machines qui peuvent fabriquer les cartes d'identité. Vous savez que depuis un bon moment, la République démocratique du Congo et le peuple congolais, ils n'ont pas de cartes d'identité. Ils ne sont pas identifiés. Ils ont commencé à utiliser les cartes des électeurs comme les cartes d'identité. C'est inadmissible. C'est inacceptable. C'est pitoyable. Vous comprenez? Donc, yo, boluki na machine ya ko sala na ndumba ya identité ya mboka te ndeko tela na tango république d'Isaïe to akina ba ya pondu pièce d'identité. Oye bien ngono mutu to azaka nango. Mena moyo lelo mutu azana ngote. Boluka na machine sa no ba carte d'identité. Bon ba oui la ka vote. Bozo wala machine ga pourquoi? Et puis, il y a des Congolais qui ont besoin d'élection. Nous avons besoin d'élection sans Kabila, sans médiocre. Tout ça, on va organiser l'élection.
organiser l'élection avant mandat ya moto sila. Mandat na yo sila déjà. On préparait rien. Les 5 chantiers tu nous as promis. Et comme nous avons 4 coins de poubelles partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Machine wana si to boya ki yango. Mutalingi machine wana zate. Et je comprends pas pourquoi parce qu'on insistait quand la machine wana. Et puis yeba ngonga na oyebi so machine wana kozalati. Pourquoi? Parce que les 26 là pour t'informer réunion moko extraordinaire, il y a Afrique des Grands Lacs et en Angola. On t'a convoqué réunion wana ezali président Nabiso Jean Angola, João Lourenço. Le président élu des peuples angolais. C'est un président élu, va voter, va jouer en alternance. Mais respect mon président, João Lourenço. Na été so baloba ngone na portugais, na ngana lo ba na portugais parce que le peuple João Lourenço, les peuples angolais en tout cas, ils sont souverains. Démocratie zo le kana mboka wana. Donc papa Nabiso Eduardo Santos a tiki à se présenter. C'est ça un pays. Yango ke ngate so ebi comme communauté o babenga SADC. Obi SADC. Na fait il y a 2016 avant le 19 décembre 2016, ba yebisa Kabila kenda defa pa pape. Bino bomona yango. Ba yebisa etika vomi obima na porta monene ko bima na fenêtre kozana moyen te ayeli so na kisana bomi bat po bat wala ba manifester droit na bango. Vous comprenez? Eleki basango bazui makambo babi bon opposition majorité toyoka na bo biso mto kosala dialogue wana bo na bo biso to boyaka dialogue po toyebaka ngo ekoma kaka bo dialogue ya nino ya Kanchati. On va bien moyibi on a lelo afana ye azone mboka na bango asa exemple te boko no benga muto mboka msopo aya ko sala dialogue bon mosengo azaki wa papa mosengo Laurent Passina azaki wa ba sage est-ce que na Congo ba sage wazate ba sage bele batoni mama na Congo boye ko sala nini ba ali basali bo basali o ba benga so dialogue a Kanchati ta basali dialogue a Kanchati. Et là on est besoin. Et qu'il n'y a pas. Bah sango ba yako dialogue accord de 31 il y a Saint-Sylvestre. Bah vandi. Bah sololi to yoka mi bien na Kanambe. Atangi kutane mutambo na bisote. Mais toniga makamna kinne po makile tangate. Malgré ça, mais bato tangsaka makila bana mboka. Pour bato wala droit na bango, bato passe eleki, nzala eleki na mboka. Bato ba hôtel makaka. Ata bo sali corruption ndengeni. Soukanango, l'homme propose de dispose. Mukolo die nzamba ko zwa décision à disposer makamnae. Vous comprenez? Makambo yango comme yo yebeke na tuni au deuxième fois. Est-ce que Zakaria faut tiangwa yo yebeke Zakaria o changer malo. Ah mo changer malo. Ozoyo kangai mais yo ça rappelle muta bo ça rappelle ba boyo ko rappelle information maman na ngai faut boyo ko ngo te menga na tuna ngoyo ko ya et là on a confirmé le 26 oyo oui le 26 oyo déjà ngai avant comme le 26 je regrette beaucoup pour l'opposant je regrette beaucoup pour l'opposant la nationalité douteuse pour l'opposant la nationalité douteuse on va dolinga bakoma na makasi bakoma ko konza peuple congolais na makasi et le bon onze momo mise mo kolabo ayemba wera mise kolabo wera ayemba loba sokina babengi o présidenté kozala précédé mais musuna babengi président ba débat conclave ba réunion extraordinaire vous comprenez mais peuple wana sikuzo bana Moïse Katumbi yom dolo parce que ngana ko sala ba publicité combat batuté. Moi je suis moi. Ngai na l'équipe bato na tout parce que naza engagé. Naza engagé na l'équipe bango parce que na buna wela makile ya peuple congolais. Mo colonie ni kombo yo tangi lekaki obiki no peuple allo alekaki albiki mboka na nzeza occupé mukola ko lobango mukonga na obetile maboko. Mukolo mo peso ko arrivé. Azumi nduki ndazo bakozwa minduki.
babenga na kanambe ngana oza sima na ye po to na besoin pe so ba suka munduki na contre mutu te na minute o nga za mutu ya Félix Tshisekedi nga za mutu Félix Tshisekedi mais oza mutu Félix naza mutu na ye parce que naza congolais leki na ye ya Congo donc so ka sur place lelo biso to lia bien to tambola bien na paix sécurité ko koma insécurité ekosila ozo comprendre mais balobi benga ngo azali congolais aza congo eza copé za mama omoni nga ko bokoza pasteur na biso nga telemi wana pasteur na ngai nga telemi wana botie président lelo na kondima ye ata za incompétent na ba politique aza incompétent na kondima ye na passion to za nango tozo luka mwana Congo to alia bien akunda makabia tanga classe bien bopité tongama d'école tongama kolia ekoma moyenne 0 ba-emploi et salama ozo comprendre so bato ba na minduki po mutu wana boya kolongwa ta yebisa bino déjà que je mourrais d'une tête dans la je mourrais d'une balle dans la tête boyo kangote ayebisa bino na man que est-ce que moi je voudrais premier les élections dans ce pays bino bokati be élection ça déjà na ndenge na bango baza balingi ko sala élection te ba yebi ke ba kopola siko machine wana ba yena pour machine wana ba yena ngo pourquoi parce que siko ba bana ko sala ba parti politique na bango ya lokuta o eza contre ya lokuta ba makambo bozo mona belieze na ba nyama na su ba nyama musu ba na bango na excusez na lo ba nyama na prometteur mu na kofinga mutu te mais baza bato nyama quand même baza bato nyama timbulu Félix Tshisekedi azan ndeko na biso na minute biso toujours soutenir ye pour aza congolais biso ba congolais to tika muté ya mabe même si ata papa ngwanda soka zaki kuna to komisa ye to soutenir ye parce que aza congolais ba Martin Fayulu baza ba congolais na minute to na tali puissance ba ndeko na ngana ne to ba congolais so tali ba kaya ba olenga nko ya za mutu nyama tala mtango zaki nanu opposant tama ka babana ko loba tatanga comme pemeni yo ba nommé tala makama ko moloba mutu wana zana aza l'homme animal il a pas de souci à peuple na ye pakolo ba peke munduki yango 4 millions yango boma peuple abomi ozo comprendre donc yango na zolo bana yoke ngai na minute oyo nazo bondela pena président Félix Tshisekedi fachi biso be ke fachi ponga la mta IDPS na mta IDPS mais na sanu be biso na tuna yo nazali d'ici na loba ngala oza sima ya nani naza sima ya mutu te na sima ya yo kanga bien kozala sima ya mutu na kolinga mutu eza deux choses différentes donc ngai naza na sima Félix Tshisekedi te mais na linga Félix Tshisekedi OK na linga ye na mais tango le besoin muta IDPS naza mbo Félix Tshisekedi naza président a président IDPS naza mutu ya IDPS na compte ke ba ndeko na ba congolais tant que tout état de droit bango bana ma papa Tshisekedi abanda état de droit to ba ki valeur opposition pas na pas papa Tshisekedi ba Martin Fayulu bazo bunda Martin Fayulu azata monsieur le seul opposant pe ba betaye nini oyo comprendre mais na lingi ba idée na bango te ba élection za la té élection bien que ça élection avec l'identité nationale donc on va organiser transition sans les médiocres sans Kanambe na batuna ye mais ce qu'on dit que Félix azone primature azwa akuma premier ministre mais makambo na zolo ba yango to boyi yango to lingité po Félix Tshisekedi ko ke sala tazala mungamba ya Kanambe aza illégitime akoko nommer yete ndenga nomaki bachibala babadi banga bazoba wana baba dernier zoba batu wana tala ba carrière politique na ba esuki wana nana ngo pesa bango sous confiance esuki wana ni mama na ngai donc toza na besoin d'élection kuna te et puis toza na besoin ba machine wana te na otenga bana kini bisika to ba oteba machine wana mabanga machine panzana foko bamba ba machine wana bon so ba moni pena ke bango soki nanga wana zoba na mabundu nde mutalisa ka mungu boski senga na baina ko finga te nezoko ya otali bombe ya kana ngona kwa Kongo na ko bonga pe moto ozo comprendre bo pe nongo za bo ko mona pe mystique pe salamia bo ba keso be botuna ka batu na comprendre ka pe azali bombe ya nzambe nanga lisusu
na se maîtriser. Merci. Vous comprenez? Donc, ba chroniqueuse musu bazana na poto. Bazoki na bakini bozo mona bango. Na yebi mu chroniqueuse moi na poto na otanga na kombo na etambi yebi c'est lui qui s'applique connaît l'affaire. Jamais de la vie on a concerné sur émission. Poison yakia, ngala ebakite. Oh. Banga ba empoisonné nga ya sugi ya un mois banga ba empoisonné nga na eko yo kango mena bangi. Mais na to banga te parce que nga na ça empoisonnable. Empoisonnable nga. Donc chroniqueuse. Ah pasteur nga za na mona makamutu. Chroniqueuse am ta meme lui en bas. Chroniqueuse dans la comprendre eta bana obenga nga chroniqueuse obenga benga no ya ka to sa émission. Et heureusement na même micro na ngai. Ponde to sa no yo nga même micro na ngai. Yo pesa na micro te na même micro na nga. Et puis bino nyonso so boyo sa émission na nga banda lelo micro na bino te yanga. Nga mo na micro na ngai. Pona za DJ combattant. Hein? DJ combattant yeyo ha. Fainéant o souffrir na poto ha. Mukanda na tiba oboto lo. Oye magam na lo. Na mbangu na kisasa. Yo présenter ba OK représenter ba chronique. Yo OK représenter ba bana mayele ba Giselo. Ba Edgar Mokonzi. Ba Lanette Katanga. Ba Adilo Ndole. Ba Papa Rolls. Ba Nolin Tambu. Ba Papi Gen. Ba Teddy Mola. Et consort. Vous comprenez? Ba micro ya pasteur Bobo. Ba Ali Mongala. Ba Shekina Katanga. Ba Pierre Moulouai. Hein? Ba Gino Will. Ba pasteur Didier Songo. Proverbe 30-30. Ba Johnny Aimpi. Yo que nous présenter bango. Yo que nous présenter ba combattant ba zo bunda. Si to mono eta na manifestation moko. Ozo beta ta musa papa mais il fallait beta ta maboko. To mono yo. Dans la petit. Oh. Petit. Et ça, Nazolo bana mutu wana c'est lui qui se sent piqué connaît la fenga na kodumi sa mutu. Et puis si ozo répondre de tinga. Linga répondre loba kombo nde na ko silisa yo. Okolanda zobosi. Okolanda babia. Respect na ba mort. En tout cas bisika baza molimo azobosi etelenga na place zali. Mais molimo babia eva na kimia. Mec d'ici mambo. Ozo comprendre? Mama mboko banga tito ko bana ba o ba kufi mikolo. Oyebi teke bato ba ofinga. Bato ba kufa bele hein. To ba kipisa to bana mvuluzi. Bako ngalo lo bango deja na baki na ni Lushima na. Deux personnes ba. Lushima na baka na ya kokufa. To so na ba to batala mo. Na ba Lushima na yebisa ko kufa. Po biso to ba to ba Eli o nzamba tinda awana pona mamba Congo Eli. Na za sata na teme na za ndoki na ndenga bonzambe. Doyo sepe na liwa na e. Na sepe nango. Wana ba sambla pango bosala o muta kufi mawe. Na sala sambla wana te. So zaki mutu ma bo kufi fokende molimo na yo etelengana. Kende na li felo. Et puis la terre soit lourde pour toi. Ba okufa ba toi na tout. Ozo quoi to koma wana. Le 26 on a convoqué réunion d'Afrique des Grands Lacs pour la sécurité d'Afrique des Grands Lacs parce que nous on a des informations tangibles. On a des informations sûres. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce que si je m'énerve trop, je commence à parler français, c'est là où, tu vois, ça me donne la personnalité d'être un mec d'ici, je suis Célésino. Parce que moi, je suis né à Liège. Quand je suis né à Liège, donc je suis né dans les Français. C'est pour ça que je vous informe, mes chers compatriotes, Nazoé Bissabino, que le 26, réunion en Angola. Ba obeng sa kanambe zo boya okende. Azo boya okende. O boya okende zo kimani. Il faut kende. Ba yebi se peso kete Sadek azo zwa dernière décision pour na basa ba pesa asso. Militairement parlant. Ah oui, on a ko luka c'est koto na mutu. C'est le moment. C'est le moment kotayo. Voilà. Merci mec d'ici vraiment to komi. Voilà donc on a dit que élection exacte machine à voter machine to ko bambango bana kini ba ko ba machine na ba et puis ndako nanga ko tumbama nanga na luka kanzela okima aluka merci voilà ba manda chante ba comédien lukuta sai
mec d'ici esobe bon lokola bino bazwi bino botala bango bien mbalo esobe wana yaka lesusu soir donc bango bazwi bango basala publicité machine à voter ya soki à voler machine à tricher bazwi bango lesusu bomoni makambo yango naloba loba mama merci mec d'ici vraiment balandi ya Diamant Noir TV to komi ko chité to comme oh là 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 mais toujours tout na les une ba question ya suka poto succès na biso mec d'ici 2018 yango siko bino solution ezani na combat pour na mama mboka poto succès mais maman ngana yebiso déjà l'homme propose de dispose OK na yebiso ke combat eza makasi mutu akosa bino te combat eza te bino bato bokosa ngana kobeta concert yo atalaku ya Jibem Piana, je le respecte parce que Aza est né na biso na bawenge, ça y est a signé Marambo Belé. Yoka pardon, ça y est a signé Marambo Belé, ndele biso to bima pété. Na bawenge, ngala respecter la père nga Marie-Paul, je dois aussi respecter ses amis, ils ont été ensemble na wenge, n'était pas Jibé wan. Mais na respecter en tant qu'individu, en tant que kulutu, droit de naissance. Mais surtout comme na ndeka ki collabore, ndeka ka défier biso na ngana nga yete. Mais atala kuna ye wana a finga Jibé tanga longwa. Na BCBG afinga Jibé bino ba porte parole Jibé ozomona mutu yango te aye abani kofinga bana na makambo na yo ba dossier na yo ebele faut ba traitement na yo nanu bien oza ba traitement na yo zwaka na kosimba na yo te yo ba jidoka mboko batanga ba botamba batanga ba maître Sarko batanga ba Keveka Musuna Zilatan mobala mama Sese Neli Monduka batanga ba maître Cédric Yoka batanga ba maître Babin batanga ba maître Babin Belé ba maître Pagui batanga ba spectacle batanga champion Yuri champion du peuple j'ai pris l'occasion ya on peut savoir merci malgré au période qui combat lobby mais aux alliés pena mobile ya solo to mona ki no zotindika champion Yuri en tout cas merci nzamba on peut so maboko zo bunde la peuple bato ba lobby au bible tala ta Yuri a passé la Bible. Ah, oh, Yuri a passé la Bible. Ah, boy. Tout à l'heure, c'est mon micro, papa, la Bible comme il y a calme. Donc, Yuri a une raison pas sur la Bible. Pour la Bible comme il y a calme, il ne faut pas passer la Bible. Vous savez, bato a fini. Oh, yo, quand tu as la Bible, tes apôtres ont Yuri a poli, na nenge ya professionnalité. C'est un combat de rité. Na combat ya ring, mutu mo a gagné, mutu moko a polaka. Yuri pas gagné ba combat, mutu a dans la ceinture. Vous savez, donc, il y a un truc que yoza jidokate mais c'est ça la keba pona ko au moins tout la baninga no baninga na yeba yaka na munoko baninga na yoba et puis atalaku yo ajibe atalaku okobeta lisusu concert awate pour komi ko kende question na ngana réponse zo kende okomi ko kende kisasa osonga ko nuire ba mboshi nde babeta na bangwawa on nuire ba Emilia on nuire ba masa tu babeta awa biso ba sele zino to beta awa ba Cambodge bazo beta awa ozo comprendre et puis na orgueil ba petit na Tony Ambrose bazo beta awa to beta awa parce que to souffrir awa to ba courager to kenda misal awa so kenda misal to zo ko na ndenge ko traiter maladie na yo na lobi na maladie obela te so pe libome so malade makila so batunga batambola na kati e bantunga ba mimba ba niama etambola na kati ngana yebite to clôturer te ko banga te to sale ngana c'est la mission ngai pardon na ya biso to le po so mo ni ko na changer système so que meko ke na mabe e ko na kana bino e ko bamba na mabe na lobi yote tam sur la net tam sur nasi bon siko na lobi bo ndele za bo na l'équipe pas joana ozo pas non, pardon, on est à blague, hein? On respecte la presse. À part quand on a la mitakala, bon. Moi, tout ça, tant qu'on ne comprend pas comme les musiciens. Non, répondre à la question à ton accueil. Merci, j'ai la question. Natunio. Va changer. Ça change. Oui. Et ça part. Mon pépézo kende. Ça change et ça part. Voilà, papa moro bako sarabino yem ta simba fungula ya. Papa kizenga. Te ala papa na bino ngati. Ah papa na ngati. Ngaje mututu azo trahir peuple o bazo boma peuple so azo benga papa aza papa te parce qu'il y a na bana so ba bomele ba na ndako lela omona bien amona mabe mais pourquoi bana bato musuyo pour na souci na bangote vous croyez que la famille congolaise c'est votre famille la famille congolaise c'est tout entier la République démocratique du Congo voilà je vois so na moni mutu na Kinal Maleko Kinal azande ko na ngai so na moni ndeko na ngai Jani Fay azande ko na ngai donc là c'est la famille congolaise.
okolo bateka yo bana na bana ka ya diamant noir de bana no on défendre. Pourquoi on défend bana ya na net? On défend bana c'est des îles poil. Les familles congolaises. Ndeko na ngai. Ya Mado chaque côté pourquoi? Ya Mado chaque côté pour nani. Mado chaque mes condoléances. Auto kufila soki nani na ebite sur matanga wish na teka wana. Azo luka pardon parce que ndeka mabete. Mado chaque ndeka mabete. Tanga wish ozo teka. Ngabe la menaki on a bela ki mebo. Et se soigner quoi. Vous comprenez? Donc nous tous allés ceux qui zenga ko papa na bino ozo ben. Bon fungula watinga opana. Fongole zawa papa pa muzito bien. Yo muzito mela fungula na mabundi na wana ya na ngora. O mela ona libungona munene. Bon pesa fungula livre d'or ya Congo. Tila no ba Congolais ba souffrir ka. Ya? Fungula livre banda tanga mabuto kizenga. OK, na selon l'histoire, c'est lui qui a été qui est parti violer la sœur qui s'appelle comment? Sœur Noirit. Qui zenga mda viola kai. Soda na bomoda ka violer qui ezaka qui zenga. Oh combat qui zenga. Soko balolo na synonyme na ngozali. Qui zengi. Très très. Tina ajo akoma nga kufeli bongo. Soko akufi soko akufite nga itanga kufa. Molimo na yeke ndeko telengana. La terre soit lourde pour son corps. Et naibisaki bino ke batunyo surtout bazo saka na peuple congolais ba kokufa. Atana ba Zakari ba kokufa na mukala ne wana ya na pota wazo ke akukufa. Tala ba aussi sangote André Kimbuta tala mabundi akomu na ngoto ba pese kisi ya mo ba kisi ya désinfectant nini ba poison. Poison ça nango ka mazo ko mamu. Donc mec d'ici combat profiter. Combat ils a toujours. Mais pourquoi yo nga combat ba futi mbongo? Ba futi mbongo. Ba futi tozoloba ongo azoloba nani? Ozoloba combattant. Ozoloba aza fanatif. Mais ce totuni bino naza fana kwitité. Naza fana kwitité, nazali combat contre, naza combat tout fité, naza combattant résistant. Lushima, merci ndongo kufinzambe. Merci ndongo kamata biso Lushima. Oya finga ka ba combattant finga papa Tshisekedi de jour au nuit. Lushima okende malamu. Et puis boko continuer ko kufa. Tant bozo bo ma peuple, bino kati bozo mabanga, bino bo kufa. Vous comprenez? De là on na yebisa yo ke nga nde na zaboy. Na ozala jamais incorrectible. Ba ko corrompre nga jamais. Na limi naza na nga la passe, nazo salaire nazo kaka. Lobi peuple a récompensé ngai. Merci. Et puis nde na zaboy maman na sala nga avec un tout petit peu que je gagne. Un tout petit peu, je vis avec ça. Je supporte au moins ma famille avec ça. Donc, on a besoin de... On a besoin de garçon qui roga roga. Roga roga. Mboka na bino. Congo Brazzaville. Ouais, musicien. Mboka na bino Congo Brazzaville. C'est un ami. Attends, c'est un ami. C'est un ami, je parle bien avec lui. Oui. En tant qu'un artiste. Mais s'il est collabo de l'autre côté, moi, je ne sais pas. Moi, je veux te dire, roga roga. Roga roga, comme on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, respecter. Mais ma kamuna yo ya mboka na bino, institution ya mboka na bino, et la constitution de chez vous. Et ça ndenge mo tena ba constitution na biso. Biso to bundira mboka na biso ma. À la revanche. Et ko za la ke to va peuple bantu biso no surtout. Soki ba combattant ya ngambo ba ngito tshaba ngopo to tshaba ngopo. Vous comprenez? Parce que tu as la libération du peuple noir. Merci, mec d'ici. Donc, pourquoi tu as gâté? Tu as fait l'émission. Moi, ça ne me concerne pas. Si vous voulez le dialogue, mais là, vous avez orgueil. Pourquoi ça, le dialogue? Vous avez le dialogue. Alors, si nous continuons, et puis, il y a ce qu'on a lobake, qu'on a attrapé batu bongote, so na futi bido bambongo na ebité, ko futa ko kata batu bongote ngala sisi na émission. Na lobaka que peuple congolais fongola misu. Bo fongola misu makama machine à voter, il y a triché ezate. Tozane na makambo ya monseigneur Mosengo, yende mda ko conduire biso na transition sans les médiocres, sans Kanambe. Et à ce point quand il y aura les organisations, c'est là où on va faire l'organisation pour
faire les élections qui sera paisible dans la vérité des urnes et avec l'identité nationale. L'identité nationale, ça veut dire un candidat, il doit postuler à la présidence, on va savoir il sort d'où, il vient d'où, il est des pères et des mères 100% ou il est de 50%. C'est ça. Sans tenir compte, tu n'as aucune nationalité, même les indices d'être nationalité congolaise, tu n'en as pas. Il n'y a pas des élections. Les problèmes que je veux dire à Roubero, je parle en français parce que je suis un mec d'ici. Sur la tête de mes ex. Nalobi boye, naloba portugais pour le Brésil, na Brésil na pesi binombote. Bo continent qui combattent na CP là. Papa chéri, bo telemi sabato, Afrique du Sud, bo telema. Bana Congo, na ebi que sur 100% de la population 80% va commis corrompu. Na ebi que corruption là, et ça pour la volonté la bangote, ça involontaire pour nzale zali. Mais un jour à souka bo telema. Vous comprenez? Donc et là on a lobake mingi on lobezate to suki wana bana combattant biso na biso en tout cas soza combattant toza anti combattant. Soki yo ya na combat pour ya kotia ordre pour combat ça na mokonzi te. Combat eza mo pepe état d'esprit. Oya pe koya kotia ba de discipline na combattre. Yo musicien oyo tantine ozakano mobali me babaya ko soki tantine na contre ba polémique na pamba te. Mais yo loko les autres ngoyo kate oko beta ba concert no partout tira ba mariage ko mobeta mon ko sila na yo o sili suki siko zo sili sa musique na yo donc o sili sango oko sili sa yango o sili sango na pesi mbote na Sarah Martinet na kanda na Sarah Martinet na pesi mbote siko zali na pesi mbote na Anil Waou comme ne monsieur Zana Anil Waou naibie ndongo zentende na pesi mbote foko pesa ka bango mbote ndengo tambula po ya koluka biso bango ba bana kotsela po essence otambula ka pamba te ah d'accord bato ba soutenir diamano Anil Waou ndongo zentende ako pesa ba kuti na politicien artiste engagé na ngata na pesi mbote na ba saper nyoso ba komi ba combattant oui bien. Ah ben c'est bien ba combattant faut ba na susa mboka na bango kinali maleko combattant akene suki sasa te aibisanga kuna yebisa de la part na ye Kabila dégage Kanambe kinali maleko ngate yena jani kinali maleko balobi ke na duche ba na besoin suya kisasa wana te ba kena bango te na la Mike la duchesse baken yata kata ba oyana te ba o bolanda sezi noté mutu soka ba lobby bon se ba kolabo ça c'est émission c'est la même c'est tout c'est parce que émission ba faut pas congolais faut ça kana kana na mawa et ben ba rosi na ne kunda mitati de lo tuninga yango et ben papa tu sais que zo kitana kisia ça bandimi et ben papa tu sais que zo kitana kisia ça bandimi émission la nga me yum tuzo o lo ba mingi nga na ko lo ba tu na question suka mais tu la rosi ba pundite kasi bemba rosi na ngala za clown na binote bona ya na sexa yo mais non on za clown na binote tango yamba Francis Kalombo bo seka kabo eh on voilà so kosa yo azana déshonorable alunga honorable makamba zo kosa bino ya lokuta zo kosa bino bona bo Francis siko sekati mambo bota yo moko Francis Kankonde so Kankonde Francis Kankonde mususu na yeba bango pete ba très peuple Francis Kalombo etali ngate na ebieti mais yo to bani obi ke mec d'ici ozaka mutu yebisa biso bemba aussi to clôturer mais tout ça na kanda ti lelo bembe ya ndeko na biso héros national le peuple gagne toujours ya on appelle si petit na Gloria Pacha Gloria oyebiete na ebi Gloria na pesi mbote Jean na bien que Jeanne d'Arc congolaise en tout cas na sepela mona mo so ndazo bunda ngalo ba mamserie e bemba rosi na bakundi ngote parce que bazo e bemba rosi bakenda ko bomba ona mort ya auditorat militaire oui bien ngote pour na neske ko rosi za pour di bozo ke be Mamadou Ndala te bomba ngokuna boboma Mamadou Ndala boboma ye et puis bato ba ki complice na ba boma ba ngosusu mais mboko to nusira kana ko bomba bobi msabe ba kora bato to famille ya rosi ezoko lela tongo butumo ipokwa Kabila Kanambe nabi Kanambe makambo za na ebisi yo
Kanambe makamado boma bana Congo na yebisi yo Kanambe makamado boma bana Congo na yebisi yo. Bon oko Kanambe na zwa liboso. Oko mona Kanambe. Ako kufa mburu ako zwa masolo lo bana ngo César Ngadi 2018 wana masolo. Di on nous voulons ça bémission kitoko boya Anatole France 35 na porte ya Paris. Vraiment bon mona esika Edgar Mokondi Diamant Alobi bolandango. À très bientôt et bye. Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Kolina Naya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour.